diminue nanu koutiliza ka portable nanu telefone nanu tanga nde Bible oye komi tango ya kotanga Bible tig misusu diable atiaka pona kotia biso po nyonso wana tosambela te. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ezanga Iwabino, l'évangéliste Patrick Mutombo. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingina loba likambo moko, bana na nzambe tola mukato sambela. Bana na nzambe satana telemi. Bien-aimé, ekomi tango ya to sambela, bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe asunga yo, Nzambe apese yo makasi, obondela. Parce que diable, ndenge toza boye awa na Afrique du Sud bandeko na ngai biso awa bazongisi biso na confinement. Yango wana bandeko totikala na distraction te. Ndeko na ngai tango balobi tobondela, Nzambe ye moko alobi ke bato basambela, bato baveye bapriye. Ndeko na ngai kotikala na distraction te. Sambela, sambela, oye komi tango ya kosambela. Le temps est mauvais, le temps est mauvais, peuple de Dieu. Tika nanu, diminue nanu koutiliza ka portable nanu, telefone nanu. Tanga nde Bible, oye komi tango ya kotanga Bible. Chrétien oyo ajenaka te aza digne na Nzambe te. Esengeli chrétien. Parce que soki yo ozotanga Bible te, okoyeba bataki ya ennemi ezouta wapi. Bien-aimé dans le Seigneur. Eza na ba fatigue misusu diable atiaka pona kotia biso. Po nyonso wana tosambela te. Yangwana, nous devons faire très attention. Yangwana moni diable atio molimo a négligence poyo sambelate. Nous devons faire très attention. Bien aimé, ceux qui yo bandai ko sambela à un certain moment ozo sambela lisusu te wane komi très dangereux. Wane zo senga il faut ko luka basali na Nzambe babonde la pona yo. On continue via prière. Bien aimé dans le Seigneur, nazo pesa bino conseil. To sambela, ba papa ba mama to sambela. Mama il faut ko yeba tango bana na yo bazokende classe, bazokende classe. Il faut ko bonde la kapona bana parce que diable asia sali ba plan ya mabe pona ko détruire bana ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, kotikala na distraction te. Nzambe asunga ba mama parce que nayebi ke diable aprofitaka mingi ba mama ako profite mingi na nzela ya telefone distraction ya kobondela ozomona mama azobetaka masolo ya pamba o ezanga tina masolo ya koyeba ba vie privée ya bato banani bazwi mama oye komi tango ya ekoki. Bandeko soki na lobi esika wana mabe bolimbisa ngai, c'est la vérité. Toza wana pona kosungana. Bondelaka pona famille na yo, bosalaka prière de famille. Parce que ba maladie oyo tozo mona ba maladie oyo ba pandémie oyo ezongi lisusu bandeko na ngai. Tomona ngoma sekite. Wana ezotalisa ke Jésus aza mosika te. Akomi pene, Jésus a commis peine. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment la makambo normalité? Jésus a commis peine. Tambo susunde na zoloba, akoki koya lelo. Esengeli ozala prêt tango nyonso.
Yeba ke liwa pe ezali. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Totambola na bokebi, mokili oyo ya biso te. Bien-aimés dans le Seigneur. Bana na Nzambe. Il faut koyeba ba milliers pe nini, ba milliers tozo tambola. Pe ba église nini tozo tambola. Bien-aimés, nous devons être prudents. Nzambe asunga biso. Des fois, okomona bazolo bato prier, ozoma bande komisusu bazo silika. Non, bien-aimé, eza pona bolamu na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, eza pona bolamu na yo. Bango pe balekisi, ba prière. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit veillez et priez. Enfin, vous ne tombez pas en tentation. Bien-aimé dans le Seigneur. Diable asia sali ba projet na ye. Yango ana asali a créer distraction. Na ba biloko ebele na nzela ba portable, na nzela bilamba, na nzela makambo wana pona kuatire kaka bana na Nzambe balongwa na présence na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tango yozo sala ka prière, senga ka molimo mosanto. Yango wana des fois to néglige ka ko senga ka Saint-Esprit. To néglige ka ko senga ka Saint-Esprit. Parce que esengeli biso bana na Nzambe to senga ka molimo mosanto. Bien-aimé dans le Seigneur. Esengeli tozala conduire par le Saint-Esprit. Soyez bénis, peuple de Dieu. La linga ina partagé na bino. To bondela vraiment, soyez bénis. La chaîne qui vous édifie. HP Media.